Shalom. Shalom. Maman Yoyo, shalom. Shalom. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Bibi lobi. Milimu wabe mususu ekima kaka. Na jeûne et prière. Quand tu vas en retraite, tu vas au manzoto, comme l'apôtre Paul a dit, je traite mon corps d'Irma. On fait ça pour nos intérêts à nous, ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Pourtant, on a gêné, on a mon propre intérêt, on a se fortifier. On a le canal, on a la délivrance, on a le passer comme on dit, dans l'autre bord. À des fois, on a mikolo nyonso eza mikolo kolia te mikolo nyonso mpe eza mikolo komela te mikolo nyonso mpe eza mikolo kolala te. Alléluia. Toza na Psaume 51 verset 1. Totala awa tokomona ndenge David après kokutana ya David na Batsheba esepelisaki Nzambe te par rapport à liakelation wana ndenge elekelaki. Bible etelisa biso na Psaume 51 Nzambe atindaki prophète Nathan mpo ya kosolola na David, roi David par rapport ya makambo oyo asalaki na Batsheba, mama ya Salomo, ya roi Salomo. Roi David amonaki likambo wana elekaki kilo, akomprenaki mbala moko na elobeli ya mosali na Nzambe Nathan par rapport ke roi David kati na ye molimo ya Nzambe ezalaki. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est pour cela hier, j'avais dit, sans Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans molimo na Nzambe kati na biso tokoki kosala eloko te. Po molimo na Nzambe kati na biso nde kotalisa biso état d'âme na biso. Molimo mosantu kati na biso nde kososolisa biso toza na vrai ou bien toza na le faux. Molimo na Nzambe nde kotémoigner biso réellement toza vraiment basali na Nzambe. Yango bien-aimé na ba prière nyonso tokosala, il faut kobelela molimo na Nzambe ezalaka kati no evanda kati na yo. Pamba te makomi eyebisi biso elobi nzoto na biso bato eza tempelo ya molimo mosantu. David areconnaîtraki mabe na ye mpo molimo ya Nzambe ezalaki kati na ye. Alukaki kodiskute na mosali na Nzambe te, alukaki kobomba te mpo ayebi ke molimo na Nzambe oyo ya ndimela comme mokonzi mpe mobikisi. Molimo na Nzambe oyo ematisaki ye na trône eza molimo oyo ebombanaka te, eza mwinda, eza molimo oyo emonaka partout. Molimo na Nzambe, laisse-moi te dire, okoki kobomba na molimo na Nzambe te. Nzambe akoki kosala ongolu bien-aimé, kotala nyonso tu oyo osali te, kotala mabunga oyo osali te. Mais problème na yo ezali koreconnaître komikitisa. David areconnaîtraki mabe na ye, azongaki lisusu na lisumu wana te. Ya biso lelo ezake lelo reconnaître lobi okwei oza mpe ozo reconnaître te mosali na Nzambe peut-être Nzambe alakisi ye quelque chose mpo na yo, apusani pembeni na yo mpo na koyebi soki ce que tu fais ozosala mabe. Yo lobi bakoti vie privée na nga, bakomi kokota vie privée na nga. Mama na Salomo na David ezalaki vie privée, ezalaki mwasi oyo David alingaki, mais tant que sacrificateur wa ya Nzambe akokaki kosala likambo moko te sans volonté ya Nzambe ou bien tout na Nzambe o likambo moko elekela na nzela mabe. Likambo nyonso ezalaka na processus. Mais lelo tokomona biso bandimi ya lelo ekomi mosali na Nzambe apusani pembeni na yo po ayebisa o ntango mosusu eloko moko osalaki, marche moko otambolaki ezalaki malamu te. Yo na place oyamba ngo lolenge roi David ayambaki prophète Nathan, yo okomi komirmire kati na yo olobi bakoti vie privée na nga. Eske makambo nga na mwasi na nge etali paster? Eske makambo na nga na mobali na nge etali paster? Eske makambo eske makambo ya ndako na nge esali etali ye? Tanke obengami bokristo, tanke obengami mosali na Nzambe, tanke obengami na sacerdoce, bien-aimé nyonso tu eza ya kosimba te, nyonso tu eza ya kosimba te.
mosali na nzambe etanke mwana nzambe premièrement esengeli komikitisa ezala kati na biso soki ozala komikitisa kati na yo te molimo na nzambe akovanda kati na yo te alors okozala na molimo wana ya kososola te ntango mabe ye esengeli Saint-Esprit nzoto na yo ekoma réellement tempelo ya Saint-Esprit nzoto na ekoma réellement tempelo ya molimo mosantu mpo molimo mosantu asuflaka yo tala nzela ozotambola eza mabe tala eloko osalaki loba eza mabe yambo meme osala ngo molimo ma nzambe akoyebisa yo eloko oyo kosala te eza mabe eloko oyo kosimba te eza mabe. À cause ya masumu bien-aimé, à cause ya kobanga nzambe, tokokaka lisusu kopusa na présence ya nzambe te. Laisse-moi te dire, okokoka kofongola munoko te, oyebisa nzambe loko moko songolo. Pour être tango zo péché, même na camarade, même na ami, même na mobali na yo, même na mwasi na yo, même soki na connaissance bien-aimé, ozo sala mabe wana na mutu wana te, ozo sala mabe wana na nzambe. Pour être Bible lobi nzamba sali biso na image na ye. Mutu aza image ya nzambe. Tango ozo sala mutu mabe, ozo sala mobali noto mwasi, je sais pas si c'est nani ko tia exemple. Ozo sala nde nzambe mabe. Esengeli molimo na nzambe, ezala kati na yo pote ososola. David azwaki mwasi ya soda na ye. Asalaki mabe na nzambe te, po azwaki mwasi ya soda na ye. Akoka ososola babi nzambe makambo na ngana bacheba akoti yango ndenge nini. Mais molimo na nzambe kati na David esosolisaki David keba momo soda wana yo bomisi po ete yo okende na mwasi na ye. Osali mabe yango nanga David a reconnaîtra ki bien-aimé. David azongaki kati na ye na nzela na molimo santu asosoli yango na texte oyo tokotanga ekotalisa biso bolimbisi ya masumu oyo David asalaki epai ya nzambe. Après mosali na nzambe kokutana na ye lelo tokomona mosali na nzambe Dieu peut te révéler lelo ba mosali na nzambe papa oyo akambaka yo nzambe akokolakisa vi na yo tangu su marche moko songolo tangu su pe bandeko bazomona yo bazomona ke tamboli na yo ezali bien te mosali na nzambe kobenga yo po etameka kosolola na yo po etameka kozongisa na nzela mais tangu yo okoyamba yango oyambaka yango na etani. Est-ce que sosolaka vraiment que nzambe akoti na kati ya mosali na ye nzambe akoti na kati ya ser songolo nzambe akoti na kati ya frère songolo po eta reproche ngai po eta yebisaka loko nazosala eza mabe. Jésus-Christ alobaki na kei na kotika bino baorphelin te na kotinda molimo na ngai molimo wana eza kaka na bapaster te eza kaka na baevangeliste na baprofete na basien te molimo na ngai molimo ya nzambe ekota na kati ya baoyo nyonso bayamba ye lokola bokonzi mpe mobikisi. Ndeko na yo pe akoki kobenga yo ayebisi yo bien-aimé tala marche oyo namonaki ezalaki mabe tala eloko oyo namonaki ezalaki mabe kati na yo molimo nzambe avandaka kati na yo esengeli asosolisa yo ke ya solo ndeko wana aza na raison makambo ozosala eza mabe eza na ndako na nzambe na kati ya sacerdoce na kati ya basali vie privé ya mutu ezalaka te. Soki olobi oza ya nzambe il faut sala makambo nyonso nzambe alingi il faut bimisa image ya nzambe po ete nzambe alobi asalaki biso na image na ye. Pe Bible elobi na biso basali nzambe akojuge biso sévèrement parce que toyebi jugement bien-aimé kobanda libanda te jugement kobanda na bapagano te jugement kobanda bien-aimé na bato oyo ozomona bayebi Yesu te jugement kobanda l'église na biso batu toyokaka butu na moi na biso batu toyamba Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobikisi biso toyebi di commandement. À quoi sincère bien-aimé ozwa nyonso obungisa confiance na yo na nzambe. À quoi ça sert? O sepela na biloko ya mokili oyo oyo ebengami convoitise obungisa confiance na yo na nzambe. Kobanga nzambe Bible lobi eze bandeli ya mayele. Tu peux prier, tu peux faire
faire tout offrande, tu peux faire tout bien-aimé. Soki okati na yo banga nzambe te, eza pasi pe mawa. Tangu yo zo banga nzambe, yeba ke nzambe azo préparer même libota na yo. Ata lelo yo zate, bana na yo, bako recevoir quelque chose na pas par nzambe. Frère go tout. Tutangi s'il te plaît. Tolandi libondeli. Psaume 51, Psaume 51, verset 1 à 20, Dieu rédigé. Amen. Au chef de guerre, Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bethsaïda. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonne conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche, dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par les péchés. Mais tu fais que la vérité soit au fond du cœur. Mais moi connaître la sagesse dans les secrets de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pire. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. Oh Dieu, viens de mon salut. Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, j'en t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, les sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. David aleleli nzambe. David alobi yo zali motema mawa. Longola masumu na ngai. Sukola ngai pesa mobimba. Sukola ngai penza mobimba. Mabe na ngai elongwa komisa ngai motema pembe. Tango zo sala mabe bien-aimé. Tango zo bunga. Yeba ke motema no eza mbindo. Motema na yo eza pembe te. La Bible dit il est revenu. Il est déjà venu. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tango zo bonde la nzambe. Esengeli ko bonde la nzambe na molimo. Pe motema no esengeli ezala pembe. Tomi tuna na butwa lelo. Mitema na biso eza pembe. Soki na lobi. Totia vérité peut-être kati na sika. Mutu moko kati na biso. Akoloba ete tamsu mwana ya mama na ye. Mwana ya papa na ye. Bayoka na kate. Basolo na kate. Mais mutu wana zo pousse na présence nzambe. Laisse-moi te dire ndenge nini yo lingi nzambe loboko neza na likolo na yo. Ndenge nini olingi pardon nzambe ezala accordé na bomo na yo. Likambo eza likambo ko reconnaître. David alobi na 5 solo na ndimi te na salaki mabe. Combien de fois sala batu mabe? Combien de fois sala mwasi na yo mabe? Combien de fois sala mobali no mabe? Maman na yo, papa na yo, yaya na yo, leki na yo, mwana na yo. Tu arrives même pas à te reconnaître, que sala ki mabe. Mais yo wana osalaki mabe, piatulu na ndako nzambe, offrande, otie, osala kamisala nzambe, oza songolo
l'église. Bien-aimé, Zamba yoka libondeli ya bato ya masumu te. Libondeli ya bato ya masumu, ya bato bayebi kosenga pardon te, ya bato bayebi komikitisa te, baza na orgueil, ya bato bayokaka conseil te. Libondeli na bango na mato ya Nzambe ezalaka lokola makelele ya drum. Soki balobi babeta drum sikoyo mutu ayemba te, bakobeta ngata 3 minutes te sans nzembo, na mutu ayebi kobeta drum te, okomona ke mato ekosala pasi. Ndenge prière na biso bato masumu, o toyebi pardon te, o toyebi komikitisa te, o tolingaka conseil te, o toza na motema mabe, toza na haine kati na biso, tozopusa na pembeni na Nzambe na bikumba na biso, Nzambe alingi komona biso bongo te. David azalaki roi oyo Nzambe après makambo nyonso David asalaki, roi oyo na kati na baroi oyo Nzambe aloba l'homme selon mon cœur. Mais David azalaki na nature bien-aimé mai na makila lokola ngai na yo, apeshaki pe, abomaki pe batu ba innocent oyo basalaki etango mosusu pe babete. Mais ntango areconnaîtraki alobi na Nzambe na 6 nasali masumu epai na yo, kaka epai na yo moko. Areconnaître ke mabe oyo asalaki asali yango na Nzambe. Combien de fois toi tu arrives même pas à conseiller un pardon? À tes pas amis, à tes pas voisins, na kata immeuble oyo vanda bien aimé. Ba yebi yo na identité ni. Na musale sika yo salaka. Ba yebi yo na identité ni. Awa na même to yebi yo diagonese, to yebi yo pasteur, to yebi yo évangéliste, to yebi yo mama pasteur. Na grade nyonso to bishop de shop o évangéliste esiko salaka bayebeli yo nani, na immeuble ovandaka bayebeli yo nani, na baningo tambolaka na bango omemaka eloko nini ya malonga oyo bango bakoki kotémoine ke Nzambe no aza na bomoi. Mobali oyo olalaka na mbetu moko ayebi yo nani, mwasi oyo olalaka na mbetu moko ayebi yo na identité nini. Ayebi yo ki omikitisaka te, ayebi yo ki olingaka reproche te. Mobali aza na 1, mwasi aza na 1, yo sokomaki na 10,000. Mibali lelo balobaka koleka basi. Soki abandi kofinga meme mwasi oyo ye moko alalaka ne na mbeto, mwasi amiyoki pasi pe somo. Soki mwasi ye moko abandi kotanda vi ya mobali na ye, soi-disant mama kingani oyoki somo. Bien-aimé tobongo na mitema, Jésus-Christ revient bientôt. Tozaka kate toyaka kolalaka na ba retraite. Vie na biso il faut changer. Relation na biso na Nzambe il faut mataka. Bolingo na Nzambe il faut contrôler kango, il faut checker kango thermomètre. Bolingo na yo ki amitié na ona bolingo na Nzambe il faut checker kango thermomètre. On mesure kango spirituellement. Comment j'ai marché avec Dieu? Est-ce que la position na zanango Nzamba sepeli na ngai? Est-ce que loko na salaki lobi Nzamba sepeli na nga? A des fois na mbetu na yo soki omati na mbetu no lingo tia mutu obitu na ka journée lelo na lalaki na lamuki nalali na lamuki eleki ndenge nini? Yoko uta na makambu songolo paka na bien-aimé oyo na mbetu mati. Jésus-Christ revient bientôt. Bible lobi to milengela po toyebi mokolo te, toyebi pe ngonga te. Yesu bisia akoki kosiprendre ngai na yo lelo. Est-ce que tokokota lolo? Est-ce que tokokota lolo? David asengi bolimbisi eloko moko etiraka ngai na verset oyo na Psaume 51 eza verset 13. David abibongisa ngai nakoma moto ya sika kobenga na ngai na misu na yo te. Soki Nzambe abengani yo na misu na ye bien-aimé eza kufa. C'est pour cela pasteur Moïse Mbiye na nzembo na yembi alobi Nzambe soki atiki yo ata minute seconde eza po bademo yo obenganaka du 1er au 30 basangana. Nzambe soki alobi atiki yo ata 50 seconde minute bien-aimé eza kufa. David a reconnaître yango alobi ke kobengana ngai na misu na yo te.
kopimelanga molimo na yo te. Molimo na yo ya bosantu te. Molimo na Nzambe nde esalaka ke to vivre. C'est pour cela la Bible dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Eza bilamba oza nango te. Eza mbongo na konti te. Eza bilamba bakombo oza nango te. Eza basaki